ya kimbangiste basala be mission pona ko loba ki kimbango loba après 4e président aloba ki 4e président ko bongisa mboka so ki kimbango loba 4e président mais Kabila ye Joseph Kabila mandat na yesili le président mandat na yesili élection c'est ezoke négocier ma donc ce qui opposition va jouer 5e président ce qui attend un moment où le président Kabila jouer junior mona na ya che wana azaka 5e président ba ko compter sous 4e président c'est donc ezaka prophétie ka omoni kinwa wana pena kimbangiste ya Kinshasa donc ba vandika ba bité photo somba gouvernement faut bazana ngambu na biso ba soutenir biso ba tongela biso nkamba to tambola na sécurité ba chabino ba chabango ba soda na sima eza professeur Lukuta bango ne ba fonda ngo wapi place on a sayo papa na biso ke bazana professeur Lukuta 4e président obongisa mboka kasi un président mandat na yesili mboko déjà bongi na nini. Ok, prophète et fois Marquis Bande Bazola na biso na moni oza montoza romata malembe to lo ba normal ozo ko comprendre message non bien té netuke obimisne ke message ya Simon Kimbangu té message Simon Kimbangu eza Lukuta eza ba aventure moko bazaika na besoin président za la peut-être comme ça président mutu église na bango bon du fait que peut-être na ba mariage à président na tanga bandaki pouvoir to monaki bakendaki nkamba bon président pele mo kinda nkamba le mo pito monaki na catholique les mona protestant to yebakate bon yaza président les mo pa ko yepa efrata bonzambe lola ezofuta simana to ya rolbaki nzamba boye to croyez les soir bien aimé dans le Seigneur un grand merci na bande tout bazali connecté na meilleur site na biso la voix céleste nzela lola eska bonzambe ekita na loyemo na maloba pe na misala bonzambe lola ezofuta simana to ya rolbaki nzamba boye to croyez bien aimé dans le Seigneur. Merci Naba Obastena Moussaloyo, là je vois le pasteur fait à la bouche autorisée de l'éternel Nangamaziri, que le pasteur est apôtre Fabrice qui a l'homme de Sion naturel. Depuis Allemagne, na Maman Philo. Nous ya motema bivence de homo depuis Londres, maman Gisèle Lukelo Nzama Lula Amonope na papa Emmanuel et na Boston. Les frères Papi Kongenda, donc tous a toujours album Oyo Ezod Makalaminke qui sera sauvé motema maman Sylvie Wachin na Chonfon pe na yo Binonion Stubozo la Nabiso Bobenga Rabiso Bostena vraiment Moussalo et là je vois notre sœur Maria Bobette un pauvre l'angolaise depuis Italie na maman Marie maman Mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga na Suisse bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya Robakenzama boto kwaye wapi bien aimé dans les Seigneurs lelo bonzambe kitana loye moté na maloba te mais na maloba bien aimé pe beaucoup za vraiment édifié na émission lelo rien que la vérité lelo to kosolani lelo to ya mina bien aimé dans les Seigneurs en tout cas il a dit vraiment pas si peu mawa na pasteur na de konabiso proverbe 30-30 oyo azana Londres azana Manchester ayana ye Braza bien aimé dans les Seigneurs. Suite il y a une investigation na biso bien aimé. Proverbe 30-30 azo sala toujours moi si nae femme nae oyo ke abala mama bena motema passe toujours bien aimé dans les Seigneurs. Proverbe 30-30 le pasteur auti ko sente ko tia moi si mususu zemi kuna na Brazzaville bien aimé dans les Seigneurs et ça vraiment passe yo kabona moi si na ote mama zola tendance alliance papa pasteur pour la zone que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Tokolanande minobo et papa pasteur. Donc bokabwana na mamate attaque na l'état bolane procédure. Il y a divorce ce que maman le qui a fait quand on a l'état. Nenge Bible ezo senga au peut sa lettre il y a divorce en côté papa pasteur. OK depuis kimano Londres au Kimano Magistère yo muto dénonce depuis na tozala na casa depuis na za na casa mo bana ko dénoncer ba pasteur ko ba bonambo on dirait que yo ne pasteur malam tala sko makambo yo ko sa papa pasteur ngande na zolo bila mama motema passe o ke ozo pesa mama bena eza bien te mama ya opike crise mama sa koli maman mukolo bobota na ebosala mariage til la dans alliance mais yo solongola ya yo papa pasteur proverbe 30 o eza conseil na zo pesa yo mais ça vraiment passé et yini kuna na braza bande ko bazolo baba ko est-ce que pasteur bonde to la na pasteur a yindi si les sous kuna na Brazzaville a comme na niveau acha moi si mususu zemi donc la santé et ça vraiment passe mais to me ko le belango na invité na OP kaza homme de Dieu le loto mais ko yeba peut-être papa
pasteur proverbe 30 akozala na ye na raison ke azosala makambo wana ata na nzela tozokondamne pendant condamné au pété pasteur proverbe 30 napesi yo nde conseil to maintenant kosola na homme de Dieu oyo na yami wana le prophète Ephrata Marquis oyo toza na ye. Shalom l'homme de Dieu. Shalom Papa Alvin, shalom na bandeko nyonso partout dans le monde oyo bo sepela na bino kozwa ba réponse ya makambo botuna na kati ya motema na la voix céleste. Le Dieu des impossibles apambola bino azala na bino longo. Merci na ndenge o invité encore le plus vite que possible na plateau. Okay. Prophète Marquis bande bazo dans biso de partout et là nous ko lo bana collègue na bino moko OK yebi di solo on peut très bien. Réaction no ko lo ko zalana na pasteur proverbe 30. Bon, réaction nanga ya liboso eza que eza mawa eza pasi. Nzambe asunga que bana na Nzambe à travers makamusu bazomona oyo et permettre bango bazwaka temps ya kobondela avant ya kopesa basali ya Nzambe confiance, avant ya kokoma mundi mito fanatique, parce que quand on voit même sur l'internet ba émission ezolo ba vérité surtout tali beaucoup de réactions à bateau, tu vois que beaucoup de gens sont des fanatiques. Na oyo tali mariage ya proverbe, je sais pas ce qui kombo na ezaka proverbe, ce qui kombo na epenze ezalaka nani na ebité na kosenga penza kaka na proverbe était même na ba papa nyonso bozolanda biso partout dans le monde o bolandaka prophète Marquis Ephrata. En tout cas na kosenga na bino bobongola mitema. Bobongola mitema. Le mariage est sacré. Mariage est sacré. Aux mois na yabad. Au longolier na libota na ye. Abandi ko sokolela yo bilamba. Asuki wana te aboteli yo bana. Mabele kwei. Libumwe kwei. Kitoko ya mwasi esili. Bana wana o babotami o ya bimiseli makila po kitoko na ye na mabele kwea. Bazui pe kombo na yete. Bazui kombo na yo. Mais mutu anyo kwa miezai. Après na suka nango, o créer loko na yo, o créer raison na yo, o divorcer na yo facilement, o sundoli mwasi wana. Après yo tomboli maboko likolo. Mais pendant que bolanda ngao, kaka proverbe te ezana mibali ebele bolandi pe bolanda vidéo o place aux awana. Oyebi comment est-ce que ozonyo ko la mwasi wana. Oyebi comment est-ce que ozo torturer mwasi bo utani na pasi. Oyebi comment est-ce que mwasi wana le loi bandi kolela. Vina ye komi akende pas pasteur o mabe, akende pas pasteur o mabe, aluke église o mabe, aluke église à cause ya ke nzambe nini kaka nanda kunanga. Mais au fond, yo za conscient ya mabe ozo sala muto abotela yo bana oyo kwisa mabele. Et ça li ke mwasi akomo kende be église par-ci par-là. Ndenge mona mwasi ya proverbe, ayebi suta benga nani, aluka nani, en fait que quand même kimi ekota. Proverbe, il paraît à divorcer te. Il paraît divorce c'est salamité, mais un proverbe azaki déjà ceux qui séparés dans la chambre na mwasi na ye c'est la vidéo et directement du coup à comme na Brazzaville a ceux qui ko senté osomona ke yango moniteur na zo bisa bandeko réclamation monaka oyo et réclamaka na basala nzambe te wana mate ya mamolang te les gens disent des choses oyo mbala musuna no koma na famille na yote mbala musuna no kutana na ngote mbala musuna no komeli atabana na yote. Yo botamina nous penzo za réclamer tena no kutana ba réalité musuté à vie. Voilà pourquoi soko monilité à moko boye okomi ko contredire angolo beza maté ya mamolanga. Wana za ba réclamation. Azo sala ngo consciemment ya koyeba ke moi si on a tikali na pas si divorce salamité ya komi na Brazzaville a komi na basi mususu. Mais azonga la raison. Soka olanda vidéo oyo proverbe ngana na bezo bolukila nga vrai kombo na bubenga ki proverbe te. Makambo proverbe lobi wana ya trop profond. Faut luka vrai kombo na. Il faut ça comme proverbe pasteur proverbe 30 te faut benga na kombo na ye faut benga na kombo ndenge to benga mikolo frère il faut bolongo la du ciel proverbe na bolongo benga na kombo na ye benga na kombo na ye hein papa. Il faut à se repentir à zong à la raison. Moi si wana azole la proverbe. Moi si oyo anyo kwa manayo. Moi si oyo a souffrir na yo bo traverser na ba étape belé. Oyo mala mususu biso ba oto zolo ba libanda to yebite. Mais on sait comment une femme oyo avandi na mosala ya nzambe azalaka na mutema amona pe belé anyo kwa pe belé mbala mususu tia komi koloba wana ezana makamso azolo bate. Zonga la raison talata
engagement yo kende kozwa epa na nzambe. Le mariage c'est sacré. Yango na ebisa ki na émission leki beaucoup de personnes baza maudit à cause de ba divorce. Ozo kende epa na nzambe ozwi engagement ya ke na kovanda na mwasi pour les meilleurs et pour les pires. Engagement pas na nzambe. Mais Bible zolo ba ke mieux vaut pour toi ne pas prendre un engagement que kozwa yango pe ko accomplir yango te. Et c'est déjà une malédiction. Aux yeux engagement pas dans après divorcer kaka parce que moi si ce qui nini net yekuta divorcer il y a impudicité des hommes matin dans autres on les a molli impudicité on les impudicité. Merci beaucoup l'homme de Dieu nanena bana ko ba ke Bible zo ba ke je connais tes œuvres tes sacrifices mais ce que j'ai contre toi c'est ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Proverbe. Élévation, mon bon, comme ou comment. Tu as habité bien aimé dans les terres. Moussa n'a pas dit que tu as bien sous prophète 30. Tu as bien qu'à Didier. Comment on est Didier? Ah, comment on est Didier? Pasteur Didier, tu as bien qu'à Didier. Tout le monde appelle pasteur? Azotambola na komba ki pasteur na makambazo sala wana lokola komba ki pasteur ngondo moni batebele baboya babenga ngo ba pasteur c'est à cause de ça babenga ngo ba frère tolongola komba pasteur bolongole komba proverbe bobenga ka ye pasteur Didier est-ce que makamabo un pasteur pour salon kasi ba pasteur poso bobenga pasteur c'est simple parce que tozana ba pasteur na cachote pour na ba aventure tozana ba pasteur musuba uti makala ba bimakala mingi te na Kinshasa pour na ba aventure to apena ba misuba za suna Kinshasa wate ba déplacer ba koma okende ko sala évangélisation na ba mboko ba maîtriser ba ngote pour na ba aventure bobenga ka pasteur Didier bolongole komba proverbe wana awa me makombo ya verset biblique so ba loba détail makambo na kati wana ezo kokana na nzoto na été na vie na été so ko benga nga avant na ngana memele ba détail sur proverbe pour comprendre que il y a comme makombo bongo te c'est impudique à se repentir mbang azo eko sauver image na ye ko sauver vie na ye soit ngami kuna que non à côté na fenêtre après simbongo libala donc so akeye kuna balalara moi si chambre mususu yepe chambre mususu na majesté ce gars yo kotoyo donc na yebité nzamba sunga maman soka rolanda pe vidéo oyo maman oza déjà une femme forte cause la moi c'est pasteur on sait comment est-ce que nzamba pe ça n'importe qui te en tout cas zo atteint ko supporter ba makambwana ota la résultat on nzamba peso muta mukila peso résultat te muta mukila ko répondre ne le côté biso to lobby mais yazo kanga makana moi si na ye pasteur Didier a oboto benga proverbe pasteur moi c'est à Brazzaville à Sainte azo kanga mana oui à Sainte wana ba to bika uti o cha moi sixième parce que biso to yebike moi si na ida mama bena ok moki mobi meye bi ba uta na losika na pas na yebi mama bena wana te mais akena ko jeune tango zo loba nanga lokola prophète l'esprit de Dieu zo matanga pona yebi so ke mama bena wana azana na amour à proverbe bien que gaffe wana ça c'est l'esprit de Dieu qui me dit ça na yebi so na yebi te ko ta kolanda biso azana na amour à mobile na ye ata gaffe wana ce ko ngai esprit de Dieu convainc nga na yebi sa nde ye Didier azonga la raison c'est makamazo ça bien azonga la raison pasteur batu bazolanda yo baza pe na besoin bazo exemplaire na yo okomitina niveau ko santé c'est trop mais l'homme de Dieu on dirait que bolingo pouvait pas trouver na Brazzaville za makasi ko leka kotika vraiment poto baningeza ke atiki kinya ke poto mais ya alongo poto depa ya na e Brazzaville azonga te ezana ngo question amour ko leka te za question wana eza penza emolimo ya impudicité ça na ozanga terme opesa ngo eza question bolingo te vrai amour c'est la femme oya botelio bana oya salika ko maninga komi wana moi si ya bolingo ne wana botelio bana aza wana fidèle bakangi motion de fidélité te et ba déclarer divorce te raison que non moi c'est ce qui peut qu'à cause qui a teka iso le pont moko boye azimbongo bongo ye soit disant proverbe na Bible le pont a chekomo na eta chekomo ba famille blo azolo baloba mais est-ce que biloko wana nyoso ya zolo ba wana est-ce que eza permis na un pasteur ou un chrétien qui croit au Seigneur Jésus-Christ à divorcer parce que moi c'est ateka que le pango est-ce que parce que est-ce que raison wana comme ma divorce te tout sauf que ozaki na ba plan moi ça zoto ça mobile tes infidélité est-ce que wana ngo ba benga infidélité préféré na ya robala na Braza ke basi ya poto mutu pasi bona bo baza bien te ndenga lobaki na caméra yango moni nazo bisa bande ko nyoso en tout cas na sujet oyo na lobela kaka Didier wana te na profiter ko lobela ba papa nyonso ba jeune frère ba jeune garçon oyo nyonso boza ba marié boza na basi na banda o boza wana pona ko torturer basi o moni loko wana o sala ngo bien moi si moko azolela zonyo kwa motika kaina ndako zo bimo zo négliger asa suna valeur te o yebi que déjà na botisi ya ko kende wapi déjà combien mais faut yeba que oza pena bande kwa basi oza pena bana oya basi basala ndeko na yo bongo basala mwana na yo ndengwana tout se paye ici bas
nyonso efuta makananu awa tango zo sala ngwana oyeba ke Dieu existe mwasi wana zo fuka mazo lela ndo moni misala na yo zo kauka uzipe téléphone benga prophète alo vina nga makamesi mbate bon mwasi olela na ndako wana. Tu as une femme qui pleure matin midi soir à cause de ma béo yozo salaye. Okendo zo engagement pas dans Nzambe. Que notre kofanda nous pour les meilleurs pour les pires. Lucas ko réseau divorce. Ou les impudicité mouté sali bon et memelaye marambebele. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois que c'est repentir les temps. Pasteur prophète 30 ans dans la nibiso Didier topé sur motesi que za toza contre yo te main tozo lingande te makamozo sala toza contre yango papa Didier awa yo okeo lingenge mama sakoli bongo. Parce que sunoli yo kena o linga mwasi bokoli na ye bote étant azaki kitoka kola bote lio bano sunoli yo kena o linga elenge c'est que wana pe oyo bozana wa soki pe akoli otika oken o linga mususu to yebite papa yango moniso mwasi ayebaki Nzambe te la côté leonda kwanga pour nazana bango belé l'église papa ngana côté lambali na nganda kwanga papa tanga côté leonda kwanga wana non seulement ki akangio na kisipo akoma komonela yo soit ndenge ni mais ateki yo pe panga nganga zo étoile na yo asaleli. La plupart des femmes au basala repentance c'est pas nanga ki na cha mobile na kisi na landela via mibali wana ezaka vimo ko séché makambo baby même ba musu yondo pousser moi c'est comme matina niveau wana parce que ozana Nzambe vraiment asunga en tout cas ba papa ebele bo se repentir parce qu'on a baso ba bongo papa oh ba sala bongo ba conséquence est là bon OK ba oui ba conséquence première conséquence ya wana OK nanda kwa nganga nganga mobile nanga comme na ye Jean-Pierre azo yoka te tala nazana besoin okangela ngai bazu mobile bakangi to bazo kanga mobile wana bakangi kaka conscience à mobilité bakangi na misala mobile nganga profiter takangi ne to la mobile ce qui fait que retour simité zone et pas moi aussi retour simbate ya moto bola nembe tu moko papa bozana alliance par les sons retour simbate retour et uta bango nyoso wana baya ko se repentir pa ngana mibali bakoma pena bakizengi oya mobali penda makambe bloqué moi c'est ateki ko mono na kwa ngati moi c'est ketika ko mono na kwa bako mena nganga wana déjà zu autorité likolo nda kuna comme contre yo monika makambe komi ko bloquer makambe komi kilo nzoka nda cause ya kilion ki chef coutumier na wana lokola oza lokola bato ekolo nini baza kota Cameroun wana banani oza tellement chef coutumier ale moi c'est amoni pona sisa ki chef coutumier aketika ko mono pa marabu après misala na yo baby fina yo baby aza mwana batu traiter ndenge yo bako traiter petite sœur nde bako traiter mwana na yo. Conseil au co-pesa to co-pesa na moi siné to baina na ye te conseil na co-pesa ndeko Didier en tout cas se repentir so telle vidéo oyo tala ba passion mona na moi si wana tala ba moment au beau traversa zonga susu na kati ya alliance ya engagement zo ki liboso na Nzambe so komi wana zongisa mutema sima se repentir c'est il est taso ba roye bisanga keza bolingo mutekangisio na brazanga na ondimate parce que bolingo nde yangwana oyo mwasi aboteli obana bokomi na ebisika bokomi wana ba mabala muso sala deze kufie panzani mwasi akimi atiki mobali mwasi wana avanda no na pasi avanda na ona bisengo lelo ezaka asoki ezaka impudicité ngo ndire batu musu babeta bango piqûre likolo nango en tout cas se repentir il est na musala nzambo za nango wana wonga na yebite soki za ya faux se repentir ozongi la maman et ozamala makasi kona maman azolela souci en tout moment ko lo bana maman bena te maman bena penza maman bena pona opesa ye conseil il faut lukela nga numéro na soit na komela yango na WhatsApp yo transport o tindela yango na tindeli yo tindeli na bombeli conseil so alandi penza oui na kotindela yo tindela. Merci beaucoup prophète Marquis et Fatas koyo message no meme biso le avant que to sima deuxième point ya ba kimangiste oyo memaki olubaki totikali na 5 jours oyo tozo continuer nango na 14 jours to bandaki totikali na 5 jours de prière oyo tozali na yango ezali délivrance des mauvaises vies imposées. Nzambe apambola bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde yo oyo ozo comprendre que ba imposer nga vie moko boye oyo ngai na lingaki te totikali na 5 jours à partir à moment zolanda émission oyo atolandi yango na 3e jour ata totikali na jour moko okitika kana mbetu na yo olali na se pongi na yo komi tolo na se. Le 60 jours qui restent à part mois de juin, mois de novembre, le 60 jours qui restent avant cette fin de l'année, le Dieu des impossibles Nzambe Amawa a visité Vinayo. Bien-aimé, délivrance des mauvaises vies imposées des 14 jours au Tozobondela.
likola ba problème nyonso oyo ba imposer na vie na yo. Bien aimé tokende kotalisa ke na mukili ozomona oyo bakoki ko imposer un esprit na ndako na yo, un esprit na santé na yo, bako imposer yo une vie, bako imposer na kati ya famille une vie, et famille nyonso bandi ko bika vie oyo jusqu'à ce que bo bundi bo sali nyonso mutu tatikali ko resur. Pendant que zolanda vidéo oyo okoloba déjà prophète ngana yambaki Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, et puis ngana bondelaka na salelaka pe nzambe ya solo, na pesaka ba dîme, na pesaka ba offrande. Mais comment est-ce que naza imposé na vie moko boye oyo mama na biso avivaki, oyo papa na biso avivaki? Bien aimé nazo bisa yo ke eza na ba problème mususu yo oyebi mutuna makolo nango te. Batu bayebi mutuna makolo nango eza ba arrière parent na yo. Malédiction qui titi likolo na bino. Viwane ba imposer ngoti likolo na bino. Il y a des générations où efuta ka ba po cassé. Na émission passée, bien aimé na kende ko talisa yo, comment est-ce que Noé alangwe masanga, Noé atikali bolumbu, mwana na ye Sham aye kokota akuti papa na ye bolumbu, mwana oya bimili banda ayebisi ba yaya na ye, yaya na uti na kata ndako na kuti papa alangwaki masanga atikali na bilamba te na nzoto, ba yaya na ye bakoti na ndako na ndenge ya sima bazipi papa na bango. Tangu papa na bango alamuki, Bible zolobake il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Noé aye koyeba nini mwana na ya mukie ya suka asalaki ye. Nanya informé Noé que Cham monaki bolumbu na ba yaya na ye nde bateki ye. Bien aimé dans le Seigneur, mukilo mona kaol. Yesu alobaki chacun aura comme ennemi les gens de sa propre famille. Mutu aliboso bako utiliser, mutu aliboso satan akozwa po bloquer vie na yo. Eza d'abord mutu aza pembeni na yo, eza mutu ya makila moko na yo. Yango moni nazo ebisa yo mutu zolanda ngai. Nzambe nde aleka na kati ya motema pe na bomoi na yo. Confiance na yo ekenda te pa ya mutu moko te ya mokili oyo. Parce que mutu ako trahir yo, okoyeba ta ko uta wapi. Bien aimé dans le Seigneur, bande ko ya Cham ba trahir ye. Soki Noé ayebaka te ke Cham amonaki bolumbu na ye, Noé alingaka modire Cham te. Elinga tikala likambu ya Cham na Nzambe. Mais du fait que ba apprendre na Noé ke tala makambu Cham asali yo, Bible zoloba ke Noé avandi atala lobi mwana oya ngai amoni bolumbu nanga. Noé lobi te soki na lakeli Cham mabe, Cham aza mwana nanga. Tangu lobi na konuna nanya kosunganga. C'est alors que Noé azokende kolakela kana mwana ya Cham. Noé zoloba maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndomoni Mukanda ya Ézéchiel chapitre 16, Nzamba azo ebisa prophète Ézéchiel, fait connaître à Jérusalem ses abominations, de par leur origine, de par naissance na bango baza batu ya Canaan. Bien-aimé kozala awa, origine na kobota manayo, origine na yo na kombo zo porter, et uta na sorcellerie moko ya famille, et uta na makamoko ya mulili ya ténèbres, et uta na kati ya malédiction moko ya etamboli ya mabe ya papa to mama na bino. Et lelo famille movimbeza bloqué, yo bandi ko vivre makambo wana ya pasi, o vivre instabilité dans les mariages, tela âge bana na obakomi, bana no pe ya basi, ata moko te aza stable na domaine wana. Yo zuba blocage financier makasi, o simba ki mbongo na mwa mama moko boye, après nto tikali maboko pamba, on dirait ba longola yo eloko moko boye, misale simba le soute, mbongo zo simba ngo soute na maboko, okomi ko souffrir, soko zu mbongo, o futi ba facture nyoso, mbongo silio. Bien aimé dans le Seigneur, o tali vie ya banano, o comprendre que loko ezo kende pa banano. Eza malédiction ba imposer na kati libota. Il faut tellement oluka Nzambe ya lola. Na kati ya prière ya 14 jours tozo bondela vane oesila tozo lala na se. Bien aimé kita na se to bondela. Tikana numbeto lali na mbetu trop. Basali opération combien de fois? Ezo simba kaka te. Basali opération combien de fois? Combien de mingango kutani na bango? Ozo bota kaka te. Eloko moko ezo simba te. Nanya imposer yo vie oil. Alongoli yo vie oil ya malamu yo zalaki nango. Nanya koza la yeko imposer au vie. Bien aimé dans le Seigneur, bisiko zo zo Bible. Le lot zo partager verset moko kozala mukie makasi. Mukanda ya jeunesse, Nzambe ya lola apambola bino partout dans le monde bozo landangai. Bino ba oyo bozo confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bino ba oyo bozo compter que Nzambe na lola vane oesila ako visiter mabota banda kuna bino. Mukanda ya jeunesse chapitre 49 verset 1. Bible zoloba Jacob appela ses fils et dit: rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps.
Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible zoloba que Jacob alinga kufa. Azo sangisa bana na ya lobi na bango, rassemblez-vous, fils d'Israël. Wana déjà zo bete la kombo na yetolo. Wana nzamba longoli kombo a Jacob apesi kombo a Israël. Alobi bo sangana bana nanga. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Yango papa ya zo bisa bana ne nazo ko annoncer. Makambo ko la bino mikolo ekoya. Bien-aimé dans le Seigneur, moboti nyonso yo atambola mabe ayebaka ke non ata na annoncer ngona bana nanga te ba contrat na kota ya kindoki bisika na kota ba loge oyebaka pe na lisolo ke mama na bino azaki na nzungu kindoki noko na bino moko azaki grand magicien papa na bino azaki na bato abande collaborer bango na ba loge. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que vi na bino pe bateka yango. Jacob azobisa bana na ye, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Donc Jacob azoyeba ke ndenge na tambusi vi nanga na nzambe awa nazo maîtriser quand même mwana nanga moko ndenge na fandi na ye nini ekokomela ye. Eza pe na ba misusu awa ndenge ba osala réunion awa eza na ba misusu nazo ko annoncer makambo ekokomela bango te, mais nazo annoncer bango makambo nga na tche liboso na bango pe komela bango. Bien mais réunion ya famille salama, mais na kati ya réunion wana ribe mwana liboso azoya mutu asuka dina kutatikeli ekiti Zabilo a telema bien. Botika ya riba vanda, grand frère l'aîné. Bien-aimé dans le Seigneur, nazoye bisayo que de par ces versets, soko zalaka mwana liboso na famille faut bonde la makasi. Pona église nanga tozana prière moko to salaka pona ba première né bana ya liboso. Une prière sala maka chaque mois pona bango, chaque le premier. Pona nini? Bien-aimé na Bible bana liboso bazala ba sacrifice. Même Nzambe ya lola avaya ko pesa sacerdoce na ba lévitique ezalaki na ba première né parce que tangu bazobi manakati ya Égypte, tangu bazobi manakati ya boum, Nzambe abomaki ba première né nyonso ya Égypte. Alors Nzambe obligé bana Israël bino pe ba première né na bino nyonso bako sali langa bako zana service nanga. Mais tangu ba ye ko gumba melabikeko nde Nzambe atali ke tribu ya lévitique bakota ki likambo te nde Nzambe azui bokonzi azui musala na Nzambe azui ezalaki sacerdoce apesi na bango nde ba lévitique bazui. C'est pour dire que ba première né batikala na problème depuis wana. Jésus Christ moi na Marie première né tala vie na ye aleka sacrifice. Caïn tala vie na ye mwana liboso ya Adana Ève. Tala vie ya Ruben mwana liboso ya Jacob. Tala vie ya Eliab ya liboso ya ba David. Prophète a continué na bango acha mafuta Nzamba zolo ba yete yesi na boaka ye le premier né okoza loza mwana liboso. Oyebi pourquoi bisiko zalo zolanda ngai? C'est parce que Satan yebi que même la Bible dit na mukanda hébreu quand les racines sont mauvaises les branches sont aussi. Le diable sait bien que soki na bebi sur liboso ba o bazana sima ba kobeba penza bia ba kolanda lokolo ya na bango ndo mona ka soki yo bandi o mela diamba baleki no bavandi ba otalo ngo mela diamba omona ka ba ko pe ba kene na kwe bazo ya na cigarette na munoko. Le diable yeba ka soki na bebi simbu liboso na kozana facilité ya ko bebi sa weza na sima ndo moni bana liboso talaka na famille na yo ba grand frère l'aîné kota ba maleki ba makulu okomona ke na yo moko bozana ba bitumba moko boye on dirait ba luka ba sacrifier ba vie na bino tika bisiko zola nanga Nzamba lola pambola pona ko sukisa tolobi Ruben tolobi Jésus Christ tolobi Adam tolobi Ruben tolobi to pese exemple à Ruben to pese exemple ya Kana tolobi li Kana te Noah zola ki la mwana ya Shama za Kana za mwana Shama liboso Noah la keli alobi na ko la ki la Shama mwana nanga te po mwana nga osunganga na la keli Kana po soki Kana koli tangu siko mwana nanga Shama konuna awozana besoin siko bana oya yeba sungaye awobaka misu likolo bana na ya kutiki baza modi koko na bangwa la kela bango mabe. Peut-être bien aimé pendant que Zolandanga, yo poko zala ba lakela yo mabe eza moko ya ba réclamation, eza moko ya malédiction liée de par libota na yo. Eza moko ba maloba ba tika likolo ya famille na yo. Bien aimé 14 jours tozo bondela. Le Dieu des impossibles a visité yo, a salela yo bolamu, a longola yo na kati ya malédiction imposée dans la famille. Jacob a vendu 6 familles. Bien aimé dans le Seigneur, na kati ya réunion, tozo yo kalelo papa zolo bela biso makambo ko la biso mikolo ko ya. Bien aimé dans le Seigneur, bazoyo kanakati ya réunion wana makambo ekoyela bango mikolo ekoya. Jacob akoti na réunion mutu asuka
atali kaka ribe mwana na liboso po même na l'état soki papa kufi ava bakabola bomengo baluka kaka mwana liboso wapi mwana liboso yende mutu faza l'héritier ndo moni satan pa yeba ke ba première ni lokola nzamba ponaka bango après atika bango nga bazala sacrifice pa nga posoki na BBC première ni na yango moni ozana mwana moko liboso o comprendre ka vie na yete bana ya boye profiter na oyo batika na sima wana kotisa bango na alliance na nzambe soki te o mona ka vie wana ya famille ezwi nyonso mwana nuka ka liboso wana soki ba sacrifier ba kozana force à neutraliser ba obazo ya na sima ndo mona ka même na famille soki bakanga ke bato bako balate ezate ke bino so bako balate te sata ko bali sata ya na bino moko et aveugle bino abali sata ya na bino liboso yosko so fando bando tala ya Clémentine bala na it c'est que nga pa un jour na obala yo pa un jour obala comme na 43 ans otali ndeko na bino moko azo déjà moi mbongo grand frère no ya papier azo évoluer bien ko tazali na Angola bisope nzamba ko sunga yiko wana satan de muta aveugle bino otala sko ya tantine na bino na libala ko ta wana o bozoka lokwa modèle la famille na bino ke biso to balaka otali libala wana libala moko ya pasi ya kolela mbala mususu aza temps mesure ko sombela mama na EPST libala ezana mabala ya malédiction o soko tala ngo penza ke o eza malédiction ya famille elandi mutu ba poneli na mobali ba imposer pe mobali moko penza ya malédiction ba imposer pe na mwasi moko ya malédiction après afandi bandi ko tala bi depuis na zui mona mwasi o vina nga makambezo simbate on dirait avozwa yo zalaka na avion nzambe la lola pambolo bisiko zo landa ngai ozana outi na famille zana malédiction luka délivrance et comme kaka te banana zui mwasi oyo na mono ndike mwasi onda memelinga makamba mabe mwasi onda bloquer vinanga yo avozwa mwasi wana zalaka na avion nzambe na lola pambolo yo muto zo landa nga bisiko zali Yesu Masia visiter vina yo Jacob ayebisi Ribin mon premier né la force et le supérieur en dignité supérieur en puissance tu n'auras pas la prééminence papa na ya longoli e première place Jacob azolongo la Ribin première place Jacob alobi na Ribin tu n'auras pas la prééminence c'est pour dire que yo ato loni bilanga ekobota te yo na mokili awa okozala na première place te okozala toujours l'échec donc makamuna yo kozala kaka échec oteka échec obima échec o voyager échec okende libala ya échec ndozomo na maloba o malédiction o etikaka papa na bango so problème na ngeza nini na vie na yo balakeli Ribin mabe Jacob akufi bien aimé maloba ol elandi ba ribenite olie suka kaka na Ribin mutu balakelaki malédiction bandiko kita de génération en génération donc ba ribenite ba bandiko souffrir pena yebisa yo bien aimé tanga Bible bien ba ribenite ba bandaki ko kufa cause ya malédiction wana donc bazalaki souteke o ba osala esimba tete ezaka ane mutu akufi ane mutu akufi donc bazo comprendre te bazo sila banani ba osila bana mibali te bana basi te bana mibali parce que bana mibali nde basala ka kombo et continuer na kati ya famille siko esali ke kombo ya bari benite bandiko bunga bengambe ya mibali bazo kufa bien aimé boko zala wa bingamba mibali na famille bazo sila ozolanda nga peut-être bingambe ya mibali ya famille na yo bingambe onzamba sala ke batanga bazala na mo ba diplôme na via malonga bangwana nde bazo ko échouer via pasi bino nyonso bozaka na référence moko lupango papa tikela bino na kasavubu bo bakenda basomba mo mapango po batonga ngo problème malédiction kanga yo ozwa quand même mbongo somba quand même lupango tonga malédiction famille na bino vandelio ozoko kwa kotonga te ba o batonga après avoir kotonga famille etalika nani atongi ya Jean bazuka kadena na bango kindoki wana bakeka place bakoma kombono bakangi pa bando tonga kama lupango wana mbongo yaka souté na maboko omozela ba locataire bafuta bien aimé dans le Seigneur na 14 jours oyo nguya ya malédiction ba imposer likola vie na yo fe kweya parce que le Dieu des impossibles Jésus-Christ de Nazareth a la possibilité à effacer malédiction à comme kombo mususu likola vie na yo bien aimé même si nakati ya mukili oyo nakati ya kindoki nakati ya famille bakenda ko latiso lamba malédiction bakenda ko latiso lamba ya rejet et lamba ya humiliation il y a un Dieu oya changeaka kombo ya batu alongolo na humiliation atio na élévation bien aimé pendant que Joseph azalaki vendu na bande konaye talelo kwa liboso balongola ki lamba balongoli ethnique de plusieurs couleurs bakanisa ki que étoile na yevanda ki ne lamba bien aimé mukilo ekoza le longola yo réputation ba tchola yo ba finga yo ba publia yo ke yo oza mutu mabe enfin que vina yo beba bien aimé étoile na yo balongola yangote si tu demandes à Noé comment est le corbeau Noé ko yebisa le corbeau c'est un mauvais oiseau mais si tu demandes à Élie comment est le corbeau oh Élie ko yebisa yo que le corbeau est un oiseau social c'est pour dire que bien aimé ata mokili yo et ko présenter kama ben na yo mwindu na yo il y a un Dieu à ko présenter pembe na yo yango moni corbeau azana des couleurs tikanza mbalola apambola yo pendant que ozolanda ngai Jacob alobi maudit
Na maudit Ribin. Alors, Ribin, mon premier net, n'aura pas la prééminence. Yo kozalaka muto ko banda ko vivre bechek. Est-ce que bechek yo zo vivre na commerce na yo? Bechek ozo vivre na santé. Bechek ozo vivre na ndako, bechek ozo vivre na libala. Bechek ko banda no bazo vivre oyo. Et cause la malédiction imposée na vie à maman na bangote. Ndeko moko nazo bondela pona ye. De moi zo bisanga yi pasteur ya ko bongate. Soka bonga bongsa maman na bango. Biso to lakela maman na bango. On doit comprendre que ndeko aza problème ezaki maman na bango aza maudit. Si vous kindo ketali soki to tiki bana na ye bana ne ba ko sunga ye et cause la problème na yo lelo kindo ka famille ba ko maman mukilo mona ko yo ba ko boma yo pone loko na yo ba ko imposer yo une vie au sale le côté Joseph na prison ayebisa officier ya pharaon parle à ma faveur au roi pondenge naza na prison naza innocent mukilo mona ko yo ba ko kotiso na prison za innocent bacho na prison kindoki bache musala na prison kindoki bache santé na prison kindoki bache bana na yo na prison kindoki mukilo mona ko bakotala yo ka ko boti bana no kitoko babite lokola to rataki eto kanga via bana na ye pour soka azomona bana ne bazo souffrir akocha ba souci akufa ndo moni souffrance no sozolanda bino partout bokenda vi na bino zo simbate basali bino bongo pota mama na bino zo kasango yo muto zo mama ngama kamezo simbate mbale boka bloko libanda ndeko no mbale bengi anga kutu mwana tindela bino loka koleza te na fete oyo awa kutu mukandano na zote muso abengu na anga bino moko boyebi na tikala maboko pamba nina ngwezo marché bo bundaka kuna susi wana ndezo mama na bino na liwa nzamba lola visiter libota no pendant ko landa prière oyo nzamba lola visiter libota na yo pendant ko za concentrer bisiko zali Jacob a ebisi Ribin. Tu n'auras pas la prééminence. Alongoli est première place. Yo zaka muto ko banda ko échouer. Bari benite chèque wane memela bango liwa. E memela bango liwa bingambe babandi ko sila. Bible ezolo bana biso que jeunesse lekani. Ba génération lekani. Moïse a un exode. Zo Bible na yo bisiko zali. Token exode. Moïse a un exode chapitre 33 verset 6. Exode chapitre 33 verset 6. Olimbisi Moukier Deutéronome chapitre 33 verset 6. Tokomi Penzana Deutéronome c'est pour dire quoi? Balakel Iribe Mabe. Iribe Akoufi. Ba génération les Kani. Ba génération. Est-ce qu'on a Deutéronome 33 verset 6? Wana Moïse ici aye. Abimisi peuple de Dieu na kati ya boumbu. Mais Moïse a remarqué que ça na tribu moko batu bazo kufa bazo sila. Ndenge yo zo remarqué que famille na yo batu bazo échouer boza ka échec bo bakenda bakla échec bo bakenda commerce échec bo bakebo échec bo babunda bo échec ozo remarqué que échec zo landa bino. Moïse a na Deutéronome chapitre 33 verset 6. Bible soko tangi na titre ba Bible zana titre bazolo ba la bénédiction prophétique de Moïse. C'est pour dire quoi l'homme de Dieu a na possibilité ya kolongo la malédiction o ba imposer na kati ya famille. Bino bona boza maudit. Ozo bondela banda babanda ko yebiso soit béni au pambola marati. Quel est ce Dieu là? Au banda bapambo yango muto abimisela ko maloba wana. Il a quelle alliance avec Dieu? Ta vie ne change pas. Okomika arabite. Bien aimé, on dit Thomas za mutu moko na Bible bate ya kaye rare. Mais nazo bisa yo ke Thomas aza mutu moko boye, il faut rebetele maboko. Parce que pendant que même bazolo ba ke Yesu aseku Yesu batu nyonso ba sepela Thomas lobi te ngai faut na chamu sapina kote na ye na chamu sapina liboko place ba beteke c'était pour na ndima réellement sekui. Dans les choses de Dieu, il faut mon anami sous miracle onzamba lakaki que le bonheur et la grâce vous accompagneront. Ce qui n'a ndimela nzambe c'est à cause de ses promesses. Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Yo bonheur na grâce zo accompagner yo te. Yo ezaka be chèque malédiction, déception, malade kolela. Il s'agit de quel Dieu? Thomas lobinga fona cha musapi. Yesu pena komi na lolo habite nini na sekuna o makelele Thomas zo budo sécurité. Yesu abisi ba ange bozelanga boka rapporte te. Bozelanga na zongi. Fona la kisa Thomas ke na sécurité. Donc Yesu eko apparaître encore bisika bavandi kaka poto. Yesu abimi abi Thomas ozako chate menga yo Thomas ah bon yo wapi plein babeta ki osete. Thomas atali abi ah OK na ndimi sikoyo. Même mukili point ndimela nzambe na yo fo ba mona miracle. Ministère sans miracle, prière sans miracle, prière sans changement. Thomas a besoin de mona na misu pour andima. Ni nyango batu bako remarquer pas na yo qu'il y a des changements. Kenzamba salelio. Bien aimé dans le Seigneur. Na moment wana Moïse a soloba Deutéronome 33 6. Que Ribin vive et qu'il ne meure point. Moïse a zolongola na liwa. Que Ribin vive
parce que banariba mibali bakokwa bazali suko vivre te. Non seulement bazo échoué, mais liwe bande ko silisa bango. Moïse, homme de Dieu, a déclaré maloba que Riben vive et qu'il ne meurt point et que ces hommes soient nombreux. Moïse a zongi c'est bien na batu na yo bande ko kufa ba comme nombreux, bazale belé que Riben vive. Ndeko moko azolanda bisika azali que Nathalie vive, que Mamie vive, que Junior vive, que Fiston vive. Bisika azolanda yo zo confesser Jésus-Christ ozo souffrir na liwa ya malédiction, na blocage à famille, que tu vives. Nyoso ya yo fongwama. Oh nzamba lola longola liwa pendant que zolo olandanga malade disparaître au vivre tele manambetu wana ya hôpital bisika ozali 5 ans nyomo wana bunga na libumu na yo nazo déclarer likola maloba nyoso koko papa na bino atika ya malédiction à travers exhortation on nazo sala na tongo na midi na butu lelo par rapport ya mboka yo zali au vivre malédiction ekweya vina yo ezala na restauration nzambe na lola visiter yo Moïse a taliba na Israël alobi oyo tribuni ni bazo souffrir oyo tribuni ni bazo souffrir bauti wapi baibisi eza baribenite nini okoko na bango Jacob atikaka maloba bakozala na prééminence te bako échouer na vie tala échec ndenge memeli bango liwa yango moni Moïse tango azotala ka baribenite alinga pambola bango alobi que Riben vive bisiko zali yo muto ozo souffrir kufe kotaki na bomo ina yo kufe kotaki na bomo ina yo kolele kotaki na bomo ina yo tika ndenge na zolo ba awa tika ndenge na zolo ba awa vie kota na bomo ina yo tika pandake na oloba awa vie kota na bomo ina yo tika pandake na oloba awa bomo ina yo échanger identité na yo échanger liwa elongwa kolela elongwa le Dieu des impossibles nzambe onga na salilaka le Dieu qui m'a apparu on a salilaka avec intégrité de cœur à visiter bomo ina yo bien aimé dans le Seigneur pendant que tozo bondela na 14 jours oyo pona bandeko belé na émission to salaki babengaki numéro mususu erreur technique pas de problème mais numéro yangwana to ko dicter yango obenga numéro wana mais obondela pe wana na ko beta CT avo benga numéro wana zwata en ko bondela na ko beta CT nango ozupe ta en ko bondela nzamba lobelaka ba prophétité soko za convaincu te ko benga te mais soki Saint-Esprit convaincre yo benga toko lekiso prophétie toko kotisa on a programme ya prière même après 14 jours ozala na programme moko même une fois par semaine na groupe d'intercession na biso oza l'ambassade de Jésus-Christ toko bonde la pona yo malédiction etika vie ya bana na yo pendant que nazolo ba aw malédiction o bachana maboko na yo soko simbi mbongo malade bandi soko simbi mbongo ba facture melio mbongo o balusa mutu ba projet zo se réaliser te malédiction o ezo memela yo échec à partir à moment nazolo ba awa et libérer vie na yo fin de l'année oyo o tato la miracle ya nzambe ya Efrata que le Dieu des impossibles nzambe ya lola oyo yo pe osalela kana bo solo atala ba prière nyoso sali na kati ya kolela na bangomba na ba retraite na ba église atala ba offrande osala par-ci par-là nzamba yo kela yo mawa vina yo fungwa bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya ko bakenzama boto kwae wapi bien aimé dans le Seigneur na bola munyosto azo saira biso. Merci beaucoup prophète wana tozaki na moment na biso ya exhortation. En tout cas je crois mais que bino obola na biso tozali vraiment édifié mais mission à la fois passé tozaki moi mon terre na biso asalaki ba moi erreur mo wana ya numéro pasteur yango wana vraiment ikodala makasi beaucoup en contexte l'homme de Dieu aussi c'est déjà parti na biso ya mibale tozongi la sco émission la fois passée on a eu une révélation sur le concernant les kimangistes. Réaction Tozo préparé émission Moronayo, Torosala Yango, pour na moni batu ebele babenga na téléphone papa. Bozo prophétiser bien pour na batu. Oui, mais toza na besoin de prophétiser à Congo. Surtout bandeko bazana kati na Europe. Bandeko bazali banda mboka. Donc bango ba ebele na bango ba yebina no ba risque o eza na kati ya mboka oyo te biso nzambe nda batela ka biso beaucoup de choses o elobama na ba émission to loba par-ci par-là pour na mboka aussi ce n'était pas la main de Dieu mbele yo vandika wana na kati ya malili ozolia
biso to na prison. Mais ya binezo ko kisamate. Ya biso ezo ko kisama. Apparemment c'est comme si il y a Simon qui monte les ko kisama. Ya biso eko kisama. On appelle ça qui prophétie wa sie ko kisama. Azo akoumela. Eza ba aventure moko pire simple. Oh, nanden. Balobay quand un président? Cinquième président. Balobay cinquième président? Ouais. Yoka, Kasavubu, Mobutu aye, Kabila Leper aye, Joseph aye. Bango ba ebisaki biso ke quatrième président plutôt cinquième. Nde Kabila Joseph yende quatrième président ko bongisa mboka oyo. Akoumela pe. Akoumela tala. Ya on est tozomona l'homme président zo. Mandé si le président umela ndeni. Élection est salama. Président bimisi déjà dauphin oyo soki dauphin on a zui cinquième président. Soko opposition a zui bango nde cinquième président. C'est pour dire que quatrième président mandat na ye esili. Pe mboka ndenge eza boye mboka ndenge eza boye mboka se bongi eza baventure bazalaki juste na besoin ke baventure ya papa eza kimbangu te mutu alobeloko wana prophète ye te mutu aloba ngo na papa kimbangiste ya Brazzaville ya Congo Brazza ao ils ont fait des émissions pour na koloba ke kimbangu alobaki après quatrième président. On a confirmé en côté, peut-être place au Lanangobi, non, prophète pas confirmé en côté, bisoto ça la analyse prophétique par rapport à la prophétie, tu vois une émission moussous. Ok, vas-y. Bande quoi Brazzaville ya kimbangiste. Basala be mission pour na koloba ki kimbangu aloba après quatrième président. Aloba ki quatrième président ko bongisa mboka. So soki kimbangu aloba quatrième président. Mais Kabila ye Joseph Kabila manda na yesili le président manda na yesili élection c'est ezoke nekosala madon. Soki opposition va jouer cinquième président. Soki atana moment où le président Kabila joue junior mona na ya che wana azaka cinquième président. Ba ko compter sous quatrième président. C'est donc ezaka prophétie ka omoni kinwa. Wana pena kimbangiste ya Kinshasa. Donc ba vandika ba vite photo somba gouvernement faut baza na ngambu na biso ba soutenir biso ba tongela biso nkamba to tambola na sécurité ba chabino ba chabango ba soda na sima. Eza professeur Lukuta bango ne ba fonda ngo wa place on a sayo. Papa na biso ke baza na professeur Lukuta quatrième président obongisa mboka kasi un président mandat na yesili. Mboko déjà bongi na nini. Ok, prophète et forte Marquis Bande Bazola Nabiso, Namoni Oza Montoza Romata Malembe, Toloba normal, Ozo Romata déjà, Bande Bazola Nabiso, prophète et frata, Kanda no, il a pour Namboka, Mboka, contre Bakimangis, mon papé. Nazana Kanda Moro, il y a Saint-Esprit pour Namboka. Contre Bakimangis, non, Nabina Kanda Moro, il y a Saint-Esprit. Donc Kanda Moro Saint pour Namboka au Congo. Na Lingakate, hein? Batu ba toucher mboko tina déjà batu musu ba uti li maboko moko libanda eyete mboka na biso maboko tokomi ko vivre mukanda ecclésiaste ona totanga ki awa pona bandeko batu na prophétie hein tokotanga ngo non ouais bisiko zali wana ozu mukanda ecclésiaste totanga ngo rapidement et permettre biso pona bandeko nyoso ba benga prophète na moni prophète bino bozo ya wana ka bopesi prophétie ya batu. Et bon, prophétie à Mboka. Et bopesa gâté. Bopesa ya Mboka malgré les thèmes prophétie à Bakimangis. Bon, bopesa qui m'embine aux pesa te. Tozo mona Ecclésiaste chapitre 6 verset 2. Bible zoloba il y a un tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire. Et à qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire. Mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Et un mal grave. Obenga sur le téléphone papa professeur Congo olingina lo ba professeur Congo olingini natangelo komba président kozala benga na téléphone na koyebisa o président wa kozala après président oyo na yebisa o makambe ko salama benga na téléphone numéro na nga yangwana Bible zoloba awa roi Salomon roi sage ya Bible zoloba ke tala ezana mutu nzamba apesi des richesses de biens apesi na gloire oyebi bien congolais na gloire na ba domaine belé na mukili awa eza ba congolais na Afrique so batali ba congolais gloire tozana ngo richesse tozana ngo Bible zoloba ke nzambe atiki mutu wana maître a en jouir na bomengo na yete eza un étranger mutu azo ko en jouir nango pe ko sepela nango roi Salomon lobi ça un mal grave une vanité et un mal grave ne prophétie à Congo ba diamant o ba or ba cuivre papa moko ya wazaki soki ministre anini a betele biso ba macroéconomique ba calcul belé krakra to bia mboke bongia wati toujours ce totali les étrangers ya nani ya étranger ba vivre na kimia ba zo évoluer ba na mboka ba souffrir ezelo ko moko boye dit dans la Bible c'est par rapport à la Bible maintenant faut qu'on landela pourquoi est-ce que Nzambe akopesa mutu ba bien atika mutu wana maître ya ba bien te
c'est là où tu as ce qu'on a émission pour nous lakisa malheur à Congo parce que tout na kingango malheur à Congo ezo wapi malheur à Congo eza nani yo loko la prophète malheur à Congo eza nani malheur à Congo eza batu mibali donc toi tu as une émission wana to kolobela yango deux personnes malheur à Congo na ba kombo na bango to kotalisa comment est-ce que malheur ya Congo eza la bango. Est-ce qu'on est que peut-être que bazo landayo bako comprendre message non bien té net que obimis net que message il y a Simon Kimbangu té message Simon Kimbangu eza lokuta eza ba aventure moko bazaka na besoin président za la peut-être comme ça président mutu église na bango bon du fait que peut-être na ba mariage à président na tanga bandaki pouvoir to monaki bakendaki nkamba bon président pele mo kinda nkamba le mo pito monaki na catholique le mo na protestant to yebaka bon il y a za président le mo pa ko yepa efrata bon bien que mandat ni Cécilie est-ce que na habité so ba bengue sous président mandat ni Cécilie to so que déjà na président mususu wa koya mais en entendant ça no président pour mususu wana na yiti bon yeba na rapé église télé mo na ba musulman bon akoya pe pa efrata mais profession des aventures oya ba kima eza aventure quatrième président a bongisa mboka président mandat quatrième président mandé Sili. Merci beaucoup l'homme de Dieu bando bazo dans l'épisode de partout message nini okoki ko lancer na ba union tout ba sa ba réaction par rapport à l'émission à la fois passée Saint-Esprit de Dieu azo pousser ngai na tongo ya lelo na midi ya lelo na poko ya lelo na déclarer les kola bateau bazo souffrir tout en étant chrétien mais ba souffrir na déclarer ka likolo na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus, cause à la moi dans mes privilège. Nazan est sengo parce que pendant que on a une émission tu te dis ngapé na confesse à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et sengo nanga yangwana, ata zobotati. Ata makambezo simbati. Ata rien ne marche pour le moment. Mais du fait que tu confesses le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tellement luka délivrance. Kolela lela susute. Vinanga noko te tellement au moins une semaine très dangereuse pour esa semaine à souka tozo lala nase mopange zo kita il faut matanga moko ko ya na mboka nini ote noko na bino bandolo ka bino wana akoyi na nzeta mbila mama lik na bino ndokela ba tutie na transco na kingasani kore mona nyite to komi na moment o tozo belela moto donc niveau to okendele oyo nzamba lola sunga tokokoma na niveau ko bela moto ka ateke o bandoki ndenge tozana to neutraliser misala na bango to détruire bango na bandeko nyoso bazobisa biso ke o problème ezake mama na bango aza modi siko kindoki etali soki totiki bana na ye bana ne bakosunga ye e cause la problème na yo lelo kindoki a famille bako mama mukilo mona koyo bako boma yo pone loko na yo bako imposer yo une vie au sale le côté Joseph na prison ayebisa officier ya pharaon parle à ma faveur au roi pondenge naza na prison naza innocent mukilo mona koyo bako kotiso na prison za innocent bacho na prison kindoki bache musala na prison kindoki bache santé na prison kindoki bache bana na yo na prison kindoki mukilo mona ko bako tala yo ka ko boti bana no kitoko babite lokola to rataki eto kanga via bana na ye po soka azomona bana ne bazo souffrir akocha ba souci akufa ndo moni souffrance no sozolanda bino partout bokenda vina bino zo simbate basali bino bongo poto mama na bino azoka sango yo mutozo mama ngama kamezo simbate mbale boka bloko libanda ndeko no mbala bengi anga kutu mwana tindela bino loka koleza te na fete oyo awa kutu mukandano na zote muso abengu na anga bino moko boyebi na tikala maboko pamba nina ngwezo marché bobundaka kuna susi wana ndezo mama na bino na liwa nzamba lola visiter libota no pendant kozo landa prière oyo nzamba lola visiter libota na yo pendant koza concentré bisiko zali Jacob a ebisi riban tu n'auras pas la prééminence alongoli première place yo zaka muto ko banda ko échouer bari benite chèque wane memela bango liwa e memela bango liwa bingambe babandi ko sila bible ezolo bana biso que jeunesse lekani ba génération lekani Moïse a un exode zo bible na yo bisiko zali token exode Moïse a zo un exode chapitre 33 verset 6 Exode chapitre 33 verset 6 Olimbisi Moukier Deutéronome chapitre 33 verset 6 Tokomi penza na Deutéronome c'est pour dire quoi Balakel iribe mabe iribe akufi ba génération lekani ba génération est-ce qu'on a Deutéronome 33 verset 6 wana Moïse ici aye abimisi peuple de Dieu na kati ya boumbu mais Moïse a remarqué que ça na tribu moko batu bazo kufa bazo sila
ndenge yo zo remarquer que famille na yo batu bazo échouer bo zaka ke échec bo bakenda bakla échec bo bakenda commerce échec bo bakebo échec bo babunda bo échec ozo remarquer que échec ezo landa bino. Moïse aye na Deutéronome chapitre 33 verset 6 Bible soko tangi na titre ba Bible zana titre bazolo ba la bénédiction prophétique de Moïse. C'est pour dire quoi l'homme de Dieu a la possibilité il y a kolongola malédiction o ba imposer na kati ya famille bino bona boza maudit ozo bondela banda babanda ko yebiso soit béni au pambola marati. Quel est ce Dieu là? Au banda ba pambola yango muto abimisela ko maloba wana. Il a quelle alliance avec Dieu? Ta vie ne change pas. Okomika arabite. Bien aimé, on moni Thomas za mutu moko na Bible bate ya kaye rare. Mais nazo bisa yo ke Thomas aza mutu moko boye, il faut rebetele maboko. Parce que pendant que même bazolo ba ke Yesu aseku Yesu batu no so ba sepela Thomas lobi te. Ngai fo na chamu sapina kote na ye. Na chamu sapina liboko place ba beteke c'était pour na ndima réellement seku. Dans les choses de Dieu, il faut mon anami sous miracle on nzamba lakaki que le bonheur et la grâce vous accompagneront. Ce qui n'a dit Nzambe, c'est à cause de ses promesses. Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Yo bonheur et la grâce vous accompagneront. Yo zaka échec, malédiction, déception, malade, kolela. Il s'agit de quel Dieu? Thomas lobinga fona cha musapi. Yesu pena komi na lolo habite nini na sekuna o makelele Thomas zo budo sécurité. Yesu abisi ba ange bozela ngabo ka porte bozela na zongi. Fona la kisa Thomas ke na sécurité. Donc Yesu eko apparaître encore bisika bavandi kaka poto Yesu abimi abi Thomas ozako chate menga yo Thomas ah bon yo wapi plein babeta ki osete Thomas atali abia ah OK na ndimi sikoyo même mukili point ndimela Nzambe na yo fo ba mona miracle ministère sans miracle prière sans miracle prière sans changement Thomas a besoin mona na misu pour ndima ni nyango bato bako remarquer pas na yo qu'il y a des changements que Nzamba salelio bien aimé dans le Seigneur na moment wana Moïse azoloba Deutéronome 33, 6. Kérubin vive et qu'il ne meurt point. Moïse a zolongola na liwa. Kérubin vive parce que banariba mibali bakokwa bazaye suko vivre te. Non seulement bazo échoué mais liwe bande ko silisa bango. Moïse homme de Dieu a déclaré maloba Kérubin vive et qu'il ne meurt point et que ces hommes soient nombreux. Moïse azongi c'est bien na batu na yo babande ko kufa ba comme nombreux bazale belé Kérubin vive ndeko moko azolanda nga bisika azali que Nathalie vive que Mami vive que Junior vive que Fiston vive bisika azolanda nga yo zo confesser Jésus-Christ ozo souffrir na liwa ya malédiction na blocage à famille que tu vives nyoso ya yo fongwama. Oh Nzamba lola longola liwa pendant que zolo olandanga malade disparaître au vivre tele manambetu wana ya hôpital bisiko zali 5 ans nyomo wane bunga na libumu na yo nazo déclarer likola maloba nyoso koko papa na bino atika ya malédiction à travers exhortation on nazo sala na tongo na midi na butu lelo par rapport ya mboka yo zali au vivre malédiction ekweya vina yo ezala na restauration Nzambe na lola visiter yo Moïse a taliba na Israël alobi oyo tribuni ni bazo souffrir oyo tribuni ni bazo souffrir bauti wapi bayebisi eza baribenite nini okoko na bango Jacob atikaka maloba bakozala na prééminence te bako échouer na vie tala échec ndenge memeli bango liwa yango moni Moïse tango azotala ka baribenite alinga pambola bango alobi Kérubin vive bisiko zali yo muto ozo souffrir kufe kotaki na bomo ina yo kufe kotaki na bomo ina yo kolele kotaki na bomo ina yo tika ndenge na zoloba awa tika ndenge na zoloba awa vie kota na bomo ina yo tika pandaki na oloba awa vie kota na bomo ina yo tika pandaki na oloba awa bomo ina yo échanger identité na yo échanger liwa elongwa kolela elongwa le Dieu des impossibles Nzambe onga na salilaka le Dieu qui m'a apparu on na salilaka avec intégrité de cœur à visiter bomo ina yo bien aimé dans le Seigneur pendant que tozo bondela na 14 jours oyo pona bande ko belé na émission to salaki babengaki numéro mususu erreur technique pas de problème mais numéro yangwana to ko dicter yango obenga numéro wana mais obondela pe wana na ko beta CT avo benga numéro wana zwata en ko bondela na ko beta CT nango ozupe temps ko bondela Nzamba lobelaka ba prophétité soko za convaincu te ko benga te mais soki Saint-Esprit convaincre yo benga toko lekiso prophétie toko kotisa on a programme ya prière même après 14 jours ozala na programme moko même une fois par semaine na groupe d'intercession na biso o ezala l'ambassade de Jésus-Christ
toko bonde la pona yo malédiction etika vie ya bana na yo pendant que nazoloba aw malédiction o bachana maboko na yo soko simbi mbongo malade bandi soko simbi mbongo ba facture melio mbongo o balusa mutu ba projet zo se réaliser te malédiction o ezo memela yo échec à partir à moment nazoloba awa et libérer vie na yo fin de l'année oyo o tato la miracle ya Nzambe ya Efrata que le Dieu des impossibles Nzambe ya Lola oyo yope osale la kanabo solo atala ba prière nyo sali na kati ya kolela na bangomba na ba retraite na ba église atala ba offrande osala par-ci par-là Nzamba yo kila yo mawa vina yo fungwa bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya ko ba kenzama boto kwae wapi bien aimé dans les Seigneur na bola munyosto azo saïra biso. Merci beaucoup prophète wana tozaki na moment na biso ya exhortation. En tout cas je crois même que bino obola na biso tozali vraiment édifié mais monsieur à la fois passé to avec moi mon terre na biso asalaki ba moi erreur mon wana ya numéro pasteur yango wana vraiment ikodala ma casse beaucoup en contact l'homme de Dieu aussi c'est déjà parti na biso ya mibale tozongi la sco émission la fois passée on a dit que et dans la révélation sur le numéro de concernant bande on a biso ba kimangiste réaction ko dani bande bazo la na biso loba tozo préparer émission mo na yo to sala yango pona moni bato ebele babenga na téléphone papa bozo prophétiser bien pona bato oui mais tozana besoin prophétiser à Congo surtout bandeko bazana kati na Europe bandeko bazali banda mboka donc bango ba ebele na bango ba yebi nanu ba risque o ezana kati mboka o te biso Nzambe nda batela ka biso beaucoup de choses o elobama na ba émission to loba par-ci par là pona mboka aussi ce n'était pas la main de Dieu mais les yo vandika wana na kati malili ozolia biso to na prison mais ya binezo ko kisamate ya biso ezo kisa apparemment c'est comme si ya Simon qui monte les ko kisa ya biso eko kisa mata on appelle ça qui prophétie wa sie ko kisa azo akoumela eza ba aventure moko pire simple nanden balobay quand un président 5e président balobay 5e président tiens yoka Kasavubu Mobutu aye Kabila le père aye Joseph aye bango ba ebisaki biso ke 4e président plutôt 5e Kabila Joseph yende 4e président ko bongisa mboka oyo akoumela tala yande tozomona l'homme président zo mande si le président umelande élection esalama président bimisi déjà dauphin oyo soki dauphin on a zui 5e président soko opposition a zui bango de 5e président c'est pour dire que 4e président mandat na ye esili pe mboka ndenge ezaboye mboka c'est bongi eza baventure bazalaki juste na besoin que baventure ya papa eza kimbangu te mutalobelo kwa prophète yete mutalobango na papa kimbangiste ya Brazzaville ya Congo Brazza ao ils ont fait des émissions pour na kolobake kimbangu alobaki après 4e président ngana confirmer ngote peut-être place ola nango bi non prophète pas confirmer ngote biso to sala analyse prophétique par rapport ya prophétie to koyane émission mususu. Ok, vas-y. Bande kwa Brazzaville ya kimbangiste basala be mission pona koloba ke kimbango aloba après 4e président alobaki 4e président ko bongisa mboka so ki kimbango aloba 4e président mais Kabila ye Joseph Kabila mandat na yesili le président mandat na yesili élection c'est ezoke négocier madame soki opposition bazui 5e président soki atana moment oyo le président Kabila azui junior mwana na ya che wana azaka 5e président ba ko compter sous 4e président c'est donc ezaka prophétie ka omoni kinwa wana pena kimbangiste ya Kinshasa donc bavandika babite photo somba gouvernement fo bazana ngambu na biso ba soutenir biso batongela biso nkamba to tambola na sécurité bacha bino bacha bango ba soda na sima eza professeur Lukuta bango ne ba fonda ngo wapi place on a sayo papa na biso ke bazana professeur Lukuta 4e président obongisa mboka kasi un président mandat na yesili mboko o déjà bongi na nini. Ok, prophète et faut marquer ce bandé au bazola na biso na moni oza montoza romata malembe to lo ba normal ozo donc oza romata déjà bandé ko bazola na biso prophète et frata kanda no ila pona mboka to contre ba kimangisa mo ba pesa na zana kanda moko ya Saint Esprit pona mboka o contre ba kimangisa contre non na obi na kanda moko ya Saint Esprit donc kanda moko saint pona mboka o Congo na lingaka te hein batu ba toucher mboko tina déjà batu musu ba uti maboko moko libanda eye mboka na biso maboko to komi ko vivre
tokomi ko vivre mokanda Ecclésiaste ona totangaki awa pona bandeko batuna ka prophétie hein tokotanga ngo non ouais bisiko zali wana ozu mokanda Ecclésiaste totanga ngo rapidement et permettre biso pona bandeko nyoso ba benga prophète na moni prophète bino bozo ya wana ka bopesi prophétie ya batu et bongo prophétie ya mboka et bopesa kate bapesa ya mboka malgré zo thème prophétie ya bakimangisi bango bapesa ki membino bozo pesa te tozo mona ngo pe lo Ecclésiaste chapitre 6 verset 2 Bible zoloba il y a un tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et à qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira, c'est là une vanité et un mal grave. Et un mal grave. Obenga sur le téléphone papa professeur Congo olingina lo ba professeur Congo olingini natangelo komba président kozala benga na téléphone na koyebisa o président wa kozala après président oyo na yebisa o makambe ko salama benga na téléphone benga na téléphone numéro na nga yangwana Bible zoloba awa roi Salomon roi sage ya Bible zoloba ke tala ezana mutu nzamba apesi des richesses de biens apesi na gloire oyebi bien congolais na gloire na ba domaine belé na mukili awa eza ba congolais na Afrique so batali ba congolais gloire toza nango richesse toza nango Bible zoloba ke nzambe atiki mutu wana maître a en jouir na bomengo na yete eza un étranger mutu azo ko en jouir nango pe ko sepela nango roi Salomon lobisa un mal grave une vanité et un mal grave ne prophétie à Congo ba diamant o ba or ba cuivre papa moko ya wazaki soki ministre nini a betele biso ba macroéconomique ba calcule belé krakra to bia mboke bongia wati toujours ce totali les étrangers ya nani ya étranger ba vivre na kimia ba zo évoluer ba na mboka ba souffrir ezelo ko moko boye dit dans la Bible c'est par rapport à la Bible maintenant faut qu'on landela pourquoi est-ce que Nzambe akopesa mutu ba bien atika mutu wana maître ya ba bien te. C'est là où tu vois ce qu'on a émission pour nous lakisa malheur à Congo parce que tout n'a kingango malheur à Congo est wapi malheur à Congo est nani yo loko la prophète malheur à Congo est nani malheur à Congo est batumi bali donc toi tu as une émission wana tu kolobela yango deux personnes malheur à Congo na ba kombo na bango tu kotali ça comment est-ce que malheur ya Congo est la bango ce qu'on est que peut-être que bazolanda yo bako comprendre message non bien té net que obimisne que message ya Simon Kimbangu té message Simon Kimbangu eza lokuta eza ba ventir moko bazaka na besoin président za la peut-être comme ça président mutu église na bango bon du fait que peut-être na ba mariage à président na tanga bandaki pouvoir to mona ki bakendaki nkamba bon président pele mo kinda nkamba le mo pito mona ki na catholique le mo na protestant to yebaka te bon ya za président le mo pa ko yepa efrata bon bien que mandat Cécilie est-ce que na habité so babenge sous président mandat ni Cécilie to so que déjà na président mususu wa koya mais en entendant ça no président pour mususu wana na yiti bon yeba na rappeler église te l'air mona ba musulman bon akoya pe pa efrata mais profession des aventures oya bakima eza aventure 4e président abongisa mboka président mandat 4e président mandé Sili. Merci beaucoup l'homme de Dieu bando bazo dans l'épisode de partout message nini okoki ko lancer na ba union tout ba sa réaction par rapport à l'émission la fois passée Saint-Esprit de Dieu azo pousser ngai na tongo ya lelo na midi ya lelo na poko ya lelo na déclarer les cola bateau bazo souffrir tout en étant chrétien mais ba souffrir na déclarer ka les cola na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus, cause à la moine en Nzambe, un privilège. Nazan est sengo parce que pendant que vous avez une émission, tu te dis nga pe na confesse à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et sengo nanga yangwana, ata ozobotate, ata makambezo simbate, ata rien ne marche pour le moment. Mais du fait que tu confesses le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tellement luka délivrance. Kolela lela susute, vinanga noko te. Tellement au moins semaine où ils a une semaine très dangereuse pour ils a semaine à soukatozo la la nase mopangezo kita il faut matanga moko ko ya na mboka nini ote noko na bino bandolo kabino wana akoyi na nzeta mbila mama lik na bino ndokela ba tutie na transport na kingasani kore mona nyite to komi na moment otozo bele la moto donc niveau to okendele oyo nzamba lola sunga tokokoma na niveau ko bela moto ko ateke o bandoki ndenge tozana to neutraliser misala na bango to détruire bango na bandeko nyoso bazobisa biso ke o bela la moto monyo il y a des émissions faut préparer yango par rapport ya nyoso zolobama entre autres na mboka entre autres makamso zolobama na kati ya ba évangéliste o bazwa ko tanga bible butu moyi na ba micro
bien aimé dans le Seigneur, délivrance baluka kango, combat spirituel les réel, telema bunda bitumba ya molimo, latakanda ya molimo santu, kueisa papa pona mboka oyo, tokobele la même moto na nzambe likola ba ministre, a détourner mbongo tobele li moto na nzambe asali AVC. Tokoma na niveau ya ke soka détourner mbongo président longoli été, tobele li moto pe likola président. Depuis quand nous sommes au salon pour. Ah merci. Ah ok. Une très bonne question. Depuis quand on a beau salon pour nani? Kasi depuis quand on a tous allés na noter na tous allés na unité. Et ça qui na magamsun Nzambe. Papa, to komi ini et puis ba pasteur te. Alors. Oh ngai na unité ya ngai na kati ya musala na ngani na salaka. Nzamba bandai ko former biso. David ayaki mbala mo liboso Goliath te. Fallait to boma baliona ba ours bi ke liona ours baleki Goliath na makasi. Mais liona ours ba sala été que David a zo succès. Donc c'est pour dire que ninga nazao batasida babika mais ça la peut-être que na yebana ba témoignage d'abord na bisa ki o makambo ba témoignage wana ce qui possibilité za to l'examen mais biso to lingana biso ko cha ba témoignage te na koyela o mususu tango na koyana be mission. Donc ba o liona ba ours si ba kweya. Siko fo ko kwesa Goliath. Tant que David a nazamba lui en zo kufa Saoul a yeba te que lui a kufi mais lui a leki Goliath na makasi. Ours a leki Goliath na makasi. Donc na vie à moi na nzambe nyoso azolandanga ezana babilo ko muso ko sala ba sacrifice muso bi mais sacrifice ole kaki makasi fallait que nzamba changer vie nanga vie changer te mais zana moi sacrifice muso ko sala ya mukie omunika papa vie na yo changer. Question de temps to komi ko na moment o to ko bele la moto même likolo bateau bazana kata cop to kabula mboko katikati nzamba o confondre bango mabele ku tuse fungwami to zakaka anelinga ke na suka nazo pambola bandeko nyoso oyo bazana hôpital oyo baza modi na ba famille ba première né nyonso bisiko zali ofukami nazo bonde pona yo mutoyo miomo na fibrome malade zo mona na te yo muto zo souffrir via bana no bateki yango na kindoki ozo comprendre via bana nanga via mobile nanga na bondeli. Éternel, le Dieu des impossibles de ma vocation, le Dieu qui m'a apparu, le Dieu qui me parle. Nazo bonde la na tongo na midi na butu pe na pokwa ya lelo par rapport ya mutu nyoso bisika landi parole oyo. Nguya ya malédiction, oye memi liwa, et memi malade, maloba nyoso prononcé, imposé likolo ya vie na yo, vie ya bana na yo, vie ya mwasi na yo, vie ya mobali na yo, ke famille ya mobali na yo babonga kate, nde bando kota libala wana vie ya bana no e baby, vie ya mwasi na yo e baby, parce que za famille ya mwasi yo kota, maloba nyoso o balakela yo na oyo yo kate, oyo batu balobela yo, ex moko alobela yo, mwasi moko akala lakela yo, maloba nyoso ba imposer oyo ezotambusa ba esprit likola finance santé vie na yo pendant moment na zolo ba aw nazo déclarer lokola Moïse likolo ya bari bénite que tu vives maloba wana elongwa malédiction et disparaître likola bomo ina yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tikete pendant nazo déclarer aw le Saint-Esprit localisé ba entraille na yo et combat au simba bana otatola bola mo ensemble na kombo Jésus Christ amen. Voilà, bon Zambé, na bon Zambé, les Ofuta. Non, c'est ça numéro na yo hein. Bandeko nyonso partout dans le monde, Bolanda Kibiso, plus 243 429 104 78 36. Des numéros ya prophète Marquis Sefa. Plus 243 429 104 78 36. Ce qui est écran na bimi bien te okoyo kango. Par oral. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci na bandonyo tout balanda kibiso. Bon Zambé na bon Zambé Lola ezofuta simana to ya roloba ke nzamba boyeto kwaye wa pipiene medale seigneur tikaete nzamba Lola amona dina pe akota